évêque Mukuna aloba na biso basangisaka makambo ya nkolo te na politique. Eske makambo alobaki na biso eza ya solo to lokuta? Évêque Mukuna aloba na biso bandimi na ye batuna ye bavote nani na élection. Ye aloba na bango akotinda mutu moko te, moko na moko asambela, nzambe akolakisa ye. Sikoyo pe élection esalami, mutu oyo nzambe aponaki abimi. Eske makambo alobaki na biso ezalaki ya solo to ya lokuta? Évêque Mukuna alobaki na biso ye azali asambelaka nzambe oyo ya solo, nzambe oyo akomisa ye évêque, nzambe oyo akela biso likolo na se, azali te lokola na baeglise mosusu bamelisaka batu baji. Eske makambo évêque Mukuna azalaki koloba na biso ezalaki ya solo to ndenge nini? Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, évêque Mukuna, ngai na yebite soki makambu alobaki liboso kolo mutu alobaki na ye, to makambu aza kosala sikoyo kolo mutu aza kaka koloba na ye, to nkolo yango baza différent. Mais bon, makambu aza kosala na oyo aza koloba, en tout cas etali ye kaka. Ngai eloko na koloba na ye, soki na tango wana asalaki yango parce que batu oyo bazalaki na pouvoir n'epoque wana baedaki ye, bazalaki na ye elongo, sikoyo bango baza susu na pouvoir te, en tout cas ebongi asala biloko mosusu oyo ekotisaka mbongo. Na ndimi te azangi biloko ekotisaka mbongo. Soki pe alingi akoma kombata, akoki na ye kokoma. Me nakanisa selonga eloko eza kosala batu mingi oyo batravaillaki to bakolaboraki na gouvernement ya liboso, ekoki kozala ke bazangi point de repère. Donc musala baza kosala na makambo baza kosala ekatani mbalakata. Batu muke kaka batikali na contact ya makambo mususu. Yango tozomona ba Denis Josué, soki Josué baza ya kolauka mwa muke, toza komona bazacle bababasu baza ya kolauka mwa muke, tozali komona bapapi tamba bazali ya kolauka mwa muke. Nakanisa kolauka wana yango pe ekoki kozala na évêque Mukuna. Bien sûr, ye aza ko pratiquer technique ya combattant. Soki eza ya solo, ok. Soki ezali, bon, nandimi vraiment te, eza ya solo. Eza kaka technique alingi azwa peuple congolais. Parce que ye aza évêque. Ayebi ndenge bazwaka bandimi. Ayebi ndenge bakangaka bandimi. Bandimi bakangaka bango kaka na losambo te, kaka na mateya wana te, me ayebi ba technique ebele. Yango pe aza ko pratique technique oyo po akanga peuple na yebi te soki na tina nini. Mais bien aza penza kokanga peuple. Mais pona nga naza kaka komituna. Nyonso oyo alobela biso liboso. Soki vraiment kolo mutu aloba na ye, elingi koloba kolo azalaki na ye, sikoyo kolo aza na ye te. Soki pe oyo balobela ye liboso ezalaki nkolo te, sikoyo nde nkolo aye na bomoi na ye, elingi koloba fo abandela azala susu évêque te, po azalaki évêque baseri maloba wana alobaki. Sikoyo abandela sika, soki akozala pasteur to évangéliste to simple frère to combattant.
pamba te makambo mibale akoki kosangisa yango na nkolo moko te. Comportement mibale akoki kosangisa na nkolo moko te. Po soki kolo alobi na yo, alobi penza ya solo. Po kolo akoki kozala bibaluka tangu te. Mutu akoki kozala bibaluka tangu. Me kolo na biso eza pasi azala bibaluka tangu. Na lobite ki nkolo achanzaka te, il est le même. Wana eza ndenge yembamaka pe ndenge etengamaka. Me na logique kolo achanzaka. Yango mokili pe echanzaka. Yango makambu oyo aloba esalama liboso achanza yango pamba te kolo achanzaka. Exemple, tango asala Adam, asalaki Adam sima, achanze asala mwasa bima na mopanzi na parce que amonaki Adam azalaki yemoko. Exemple, kolo tango asalaki mokili, asala kwe kufa te, me tango amoni masumu eye achanze ekufa. Donc kolo achanzaka, me kolo aza bibaluka ntangu te. Bibaluka ntangu eza ndenge moko te nako chanze. Me oyo évêque mukuna aza kolakisa biso ezali image ya bibaluka ntangu. Alors kolo na ye na yebite soki azanani. Na ndimi pete ezali kolo kwanga. Donc kolo kwanga lita bembo. Po lita bembo yepe aza bibaluka tangu te. Yangwa yemba tembe eluti mabe mingyo maela. Olangwe masanga na mbongo na yo moko kichase lingaka kakoloba. Yango évêque mukuna na yebite soki olangwe to melaki eloko ndeko mwasi wana lobi okendaki na masuba ya ndeko ne wapi. To ozaya kolangwa te bandeko basi wana bango nde mutu bazaya kolangwa balingi bachayo na mozindo. Me likambu ya bankolo oyo en tout cas évêque Luka otala yango pamba te bato ebele bakozala na keskese ya koyeba position oyo ya yo. Na kanisa oleki na émission ya sango atunaki yo ba question bien mais azalaki na réserve makasi parce que ayebike okoki kotomboka. Soko tomboki mbala sima na kanisa okosepela te oleka pana ye. Alors atunaki yo kaka oyo ba question moko ezalaki modéré oyo ekoki kosunga yo oyoka moi plaisir okoka ko exprimer na courage. Mais évêque mukuna ozali n'époque moko oza kosala confusion na mitwa batu na ndenge moko en tout cas na yebite yo moko soko vandi okanisi okoyeba yango pamba te maloboloba eza toujours na ba YouTube eza toujours na ba chaîne mututu akotapango akomona bisika oza koloba bisika oza kolobela politique na makambo nzambe esangani te bisika oza koloba oboyaki na yo kolakisa bandimi na yo bavote nani pe nzambe alakisi mutu oyo ya poni mutu yango aponaki yo sikoyo lelo oponi ete okomi kokende soki ndenge nini entre temps na kanisa ozali parrain kote kuna lisusu be yo mutu koyeba me pa nanga na yebi kaka boza kozanga point de repère bino nyonso wana oyo boza koloba parce que bozoyeba susu te ndenge ya kokotisaka mbongo na bino ya mwa ya mobimba. Yango wana bosala kaka makasi bo monte biloko na bino soki ezo marché te en tout cas ndima obanda kokweya muke to pesa bana na yo mbongo ba tourner nango yo kende na mboka somba ataba ngombe na yo osala ferme ovanda kimia na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na sojipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na sojipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.